occasion yangoyo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebina nu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Hey Keyo oui. Est-ce que moi j'ai arraché Elena? Je monte ce papa, je monte je ne touche pas. Je m'adresse à ces messieurs. Linda, s'il te plaît, Patrick. Je suis dans ma maison. Linda, qu'on me donne ma Elena, c'est touche pas. Dis-lui. Tu défends ta femme. Elena Azali sous femme libre. Dis-lui. Elena Zamoa. C'est la première photo sur Elena. C'est la première photo sur la mamie. Monsieur Dacosta. C'est la première fois. Monsieur Dacosta, mais enfin, c'est personne. La salle Yenini. Chérie, fais quelque chose, s'il te plaît. Patrick, fais quelque chose. Je ne pas, monsieur. Je appelle la police. Je respecte ma femme. Je ne me bats pas chez moi. Appelle la police. Appelle la police. Mon frère, appelle ta mère. Mais qu'est-ce que vous faites? Tu dois me traverser le corps. Tu dois me traverser le corps. Je te jure, Dacosta, si tu oses, tu ne vas pas me reconnaître. Je te le jure. Sors d'ici. Sors. Mais lui reste pourquoi? S'il te plaît, je m'en vais. Elena, je m'en vais. Elena, je pars. Pardon. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi en paix. Pardon. Sors d'ici. Vas-y. Va-t'en. Finis avec cette histoire, Elena. Il faut te laisser en paix. Ah, monsieur Dacosta, un peu de dignité. C'est quoi ça? Il a donné la romance, ma femme. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Tout ça, c'est toi aussi, Elena. Nana, c'est. Esa mana ya suka. Nana, c'est. Esa mana ya suka. Yesa la mibai na okina uzo ba. Esa mana suka. Esa mana papa kwa na za kumira. Au masika mo mutute. Nana, c'est. C'est bon. Nana, c'est. Papa Vigné ko quitte. Non mais Patrick, tu sais, je suis déçue de toi. Hein. Non. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu dois protéger ta maison. Moi, je ne peux pas me battre dans ta kunayo. Bah, continue à les gens diront, bah, tu vas contre la ménation que j'ai des noms. Moi, je ne fais pas me battre. Donc Patrick, ce qui Dacosta on a qui n'a mon douki, alors on va tout notre mobile. Tu ne veux même pas nous défendre. Et là, j'allais défendre. Patrick, et là, je suis chez moi. Moutaboya côte, c'est à ton pétard de ma couche, ma bête. Non mais il cherche à le voir et à lui dire clairement parce que ce genre d'accident comme ça, c'est gênant, je suis désolée. Avant la quitter. Elena, il faut éviter ça. Parce que ça y est, ma bête. La chance qu'elle passe au ligne d'été là, n'a pas mon amal que si face comme. Monsieur Dacosta, tiens. C'est bon, attendez, c'est bon, c'est l'histoire, monsieur. Monsieur Dacosta, s'il vous plaît. Monsieur Dacosta, s'il vous plaît. Salut la famille, bonjour, bonsoir. Ça dépend à au bon la biso vraiment balobi. Et un des bilingues na kata Bellevue TV. Au boy Bellevue TV au sali mokili na. Ba de konanga na sécurité la partie o. Vinya banga de boy. Maman. Na ebisi bino film au partout na bandeli ngata so combien de fois. Na seki na lembi na mi le belinga mona bi.
Vini à somme. Je vous dis, faut d'accord Poutine, faut c'est la somme Kambabo. Yaya. Balobi rendez-vous ezaka ka moko hein. Toi kana rendez-vous moko. Rendez-vous moko balobi showbiz. Hein? Babi showbiz vraiment écoïne en tout cas. Tout réservé ba billet parce qu'il y a un moment oh tout dans un moment tout réservé ba billet na biso donc tout somba ba billet tout somba ba billet. Tout somba ba billet na biso ba billet $10 et na bon amuki. OK de se réjouir. Au monde la belle vie kandi en personne pour de l'écriture balobi mona yo moko mona o CP là mona bactère bactrice na sonyo so o bazala ka o mona ka na télévision siko ozo kende ko mona bango en live s'il vous plaît la famille en tout cas to somba ba bien na biso biso da to réserver ba place to réserver déjà ba ba place dans bino pe bon réserver ba place na bino en tout cas ba place est dans ebelé tout réserver ba place to kota si vraiment tu n'auras Poutine tout ça là qui toko balobi na Candy Star pe kuna ezoi la film moko qui toko je vous dis en tout cas la famille film ya Candy Star ceux qui donnent aux occasions ko kota kota OK kota la ma sœur je vous dis ça chauffe na film la puis à ma sœur ezoi en tout cas belle vie nous avons pas côté toujours ko pambolo ko peut se inspiration. Il y a biloko kitoko ozali ko sala en tout cas nzambe pena pambola yo la famille film kitoko wana nazo bana ba onyo so bazwina occasion ko tala film te ya ma sœur na kata Candy Star bokota to kinde ko consommer film na biso boko zala jamais dessus be mo se na kata film wana lo poto nyoso kitoko nyoso vraiment eza kitoko dans film oh ils ont la Candy Star ma sœur donc qu'on découvre on a bino ensemble la famille beaucoup à la jamais de signe bezi azo peut se biloko kitoko ya on a lobi na bino to ke na spectacle tant que na spectacle biso mo to mona makambo oh Poutine azo sala babi mikolo to zaka kana système ya opération donc opération la biso zaka ka ya ko sala promotion ya journée la biso ya le 29 mars babi le 29 mars kala minte ezo koma bande kolanga to poussa na mikolo en tout cas to kende ko tala to consommer film mikolo na lobaki no yela bino système ya ba film à belle vie bon comprendre qui est belle vie qui est Poutine de l'écriture babi spectacle ya musuni o to za le 29 en tout cas to kota ya film la biso oyo film moko et to kende vraiment kitoko to ke ko découvrir biso nyonso comment Dacosta a échoué déjà Dacosta aboyaki na ye Lena atikaki Lena na facilité nyonso mutu a récupérer Lena botande vie ezalaka bongo la famille alors tant aux na moi s'il faut on a confiance en moi si aux na ye ozomona et pour bazo ebisa yo mo ozo sentir que balobi no vérité voir même obalo yo kangino ya zo balo vérité za na patience za na confiance balobi confiance na bolingo to ke zate bolingo ne ezalaka na ba problème parce que dans la confiance à mutu te ya bon avancer ndenge nini pour avancer faut dans la confiance ya mutu alors Dacosta a regretté koyoka ke muto ya betaki azana mobile Elena te mais azana mobile ya Linda o aza grande sœur Elena la famille film moko kitoko to consommer film vraiment massivement le autre épisode de cela mutu zo bana en tout cas to zala wana pour na consommer o ezali épisode de ça sika to consommer film o tina suka to tala ndenge ni ko suki la Dacosta et puis Davina kune ko suki le ndenge ni place à Kei tomoni Maria a ko pesa Davina concert tomoni oyo Davina asali Maria Davina a moni Maria le côté a crié sur Maria bande kolanga to yebite makambo eza matata Davina ndimi ko boma libala na e pona mobalo aza marié mobala ngo marié moi sine lokwa kufi ya sepeli na bomengo bisika za ye moko aliki aliki bisiko bazo maltraiter tala bana wana ndenge bazo manquer Davina mais likolo mbongo Davina ndimi na nyonso yaya bino ba obolingaka libala pona mbongo bolanda film na biso chez Belle TV ado pesa biso makambu ya kitoko bandeko na ngai ba leso moko tozozwa oyo ezaki mutu azo se retrouver na ba situation oyo tanga tali film oyo en tout cas akozonga penza pour que aye bandeni ya ko se contrôler en tout cas film la plus kitoko la famille total la suite ndenge ni ko suki la Davina place akena libala total makambo ndenge ni ko kende
d'accord c'est tapé kuna soki ekosuka ndenge nini est-ce akozongelele na ou pas je ne sais pas bande konanga ezaka histoire balobi second choix est-ce que d'accord c'est akozongela choix na ya miba ya liboso est-ce que ekozonga na libala wana tote point d'interrogation est-ce que Davina akoluka zongela d'accord c'est to Davina ko kufa to yebite alors boza toujours branché na chaîne de Belle Vie TV to consommer et puis to yebisi bino kaka tozana système ya écriture à Musuni tozana na système à spectacle à Musuni tozana na pona kolanda ba bina minicho to ana elo musuté o to mona na minicho to viser kana spectacle na biso donc pas de distraction famille libota o to kota to tala ce qui eloko ezati na minicho sur les marchés to akana elo moko toi, quand on a un spectacle manquant, il y a les 29. Voilà la famille Natikibino. Bisous, bye.